Chaque fois, madame Nana, tellement vraiment fanatique pour la Kabamakabunayo. Ouais. Alors, sasa na mwana papa avait quitté le amour quitté. Alors ngai nazolinga nabenga yo potomeka kosola mulai mpona makambo oyo ezoleka kuna. Alors Désiré azoprive papa ya mwana na ye na famille mobimba na banoko na bagrand frère et pourtant basengaki soi-disant pardon epai ya papa ya riche donc mokwake limbisa biso na oyo nyonso tu euti koleka tolekisa makambo soki eleki bongo nde nsima te tokoluka tobengana tovanda tosolola mpo na makambo etali mwana. Or papa aza na bese ya mwana na ye, papa azongaki sasa banda kala depuis 2006 azonga zamba te avanda na ngola mari misamu mwana benga ye depuis 6 aza sololaka ye. Alors donc makambo elekaka en quai de poisson nga nazolinga vraiment tosorganize nga na yo todiscute mpona meka kopesa yo situation ya makambo nyonso tu ya papa na riki na mwana na ye na oyo eleka na mari misamu. Do yo kombono nani do yo za ndeko ya papa Rit? Papa Rit na papa edo bomona na papa edo yo na papa Rit bozandenge nini? aza leki na nga ye abotami na noko nga nabotami na tata mwasi na tobokwami tokoli esika moko donc ye aza petit efa na nga. Donc ti ndenge Rit ake Kinshasa akutani na papa na ye te? Donc ndenge tozoloba borite ti lelo oyo bakundi bakundi mama ti lelo oyo nani Désiré alingi te papa ya mwana amona mwana na ye. Donc na moma oyo ndenge nazoloba na yo nga nautaki Kinshasa na mois d'octobre na solola tozalaki na ye na papa ya Rich tuni ye makambo ya mwana nga nalingi nazwa le devant ya makambo ya mwana vu ke nga mona avandaka na Europe nasokipe na makambo ya mwana mpo aentre en contact na bandeko na ye donc bado yanga bazalaka en contact na Rich. Alors nga nazoluka par tous les moyens après kosisa makambo na bango kuna na Kinshasa nayokake papa bakutanaki Rich atindelera telefone yanga mpo ameka koentre en contact na biso mais Désiré azolinga te papa ya Rich amona mwana na ye ekomi donc famille mobimba na moment où mwana aza na disposition ya ye moko. Alors yango nga nazoloba ke likambo oyo faut quand même napesa ye yango omeka kotelemela yango parce que makila wana eza makila ya Désiré te biso tobwakaka makila na biso te bafungola mwana te ndenge outi koloba ke Désiré amata poto na papa ya Rich. Donc toyebi histoire de ndenge ozoloba wana ke amata poto na mutuka oyo grande petite chose aye ateka ateki mbongo wana yali bongo papa na Rich na bakana minene oyo ndeki atika ozomona grand frère ya ye Désiré le grand frère ya mari misamu ye mutu abande kogere bafrère ya papa ya Rich. Donc papa Rich azalaki na zamba ye azogere bafrère bakara atindaka asombaka na bachip wana nyonso atikalaka atikalaka na disposition ya ye grand frère ya mari misamu ateki biloko wana abakisi Désiré obatamata ndenge mwana ye la Londres papa ya Rich azala au courant de rien biso mpe tosala biso kota famille ya papa na Rich moko te ayebaka yango. Or mwana mwasi wana babala ye kobala pete na mosapi libala ekufa te bapesa mbongo libala nyongo te nini te. Alors yango nga nazoloba ke oyoko nga nazoyoka ndenge yo ozotelemaka makambo oyo ifo kanga bakonfie yo bacharge oyo nyonso po tomeka kosola nga na yo soki esili te ngai nakobenga papa modele kisasa koma na ambasade ya Angleterre na kini nakokoma mponi toluka paternité ya mwana wana. Omoni conseil nga na kopesa boye voilà. Papa ya Rich lokola aza na Kinshasa akufi te a entamé action na ambassade ke Désiré ayiba ye mwana na ye ekopermettre même papa wana aya bakopesa visa ya awa aya kosala paternité yo boye na nga tozwi bavoka awa na biso nyonso tu borécupere mwana. D'accord, ok, problème ezate. Eloko liboso papa Rit abenga akobenga ngai ou bien opesi nga numéro po ye parfois aza na crédit te bato bayoka ye aleki pe papa Molière
ake na ambassade Angleterre alobi désiré ayiba mwana na ye. D'accord. Ouais, yozala bongo. Po nazo record yo nyonso tu lelo déjà bato bakoyeba ke papa kulutu arita bengi do désiré na moto atiaki musapi na moto na banzi match baloki. D'accord. Po ayiba mwana bato bakolo mwana bamonani. Ok, likamute. Na kosala bongo ngana kolukana na ko rappeler ici. Va solever bébé. Fallait normalement la février yo. Fallait normalement na ko voyager là à Londres mais en plein du temps par rapport à la journée na vacances à Missala de se permettre mais na kolukana programme no ce qui na voya Londres na koluka partout le moyen na monde yo photo na ko sola ba masola mo mulai. Likamute yo za na numéro nanga likamunyo soto lobi eza record des obima bato bakomona ke yonde obengi nganga na lukaki te na lobaki na sokoli maboko na likambo mezo landanga kaka donc lokola tokangi désiré ka yibaki mwana donc je crois siko biso bato nde to na force ya ko récupérer mwana. Voilà, d'accord. Et souhait na puisque ba leki na nga bati ba nyonso banazaka na bango na photo ba da ko significatif ko. OK. Donc, tout ça, il y a les sénotés. Donc, famille, voilà. Les familles, Moni, tu dis que tu as la mission. Il y a un peu de temps où tu as la papa, il y a moi, la soude, la moi, la terre. Papa, tu as besoin de moi, il y a maman, il y a moi, la moitié. Tu as besoin de moi, tu as besoin de moi. Ce qui est là, comment tu as soude la finale de ton mission. Il y a des gens qui ont abandonné de ton mission, qui ont quitté le contact, qui ont abandonné. Ya yebisaki papa arit kaza na jar azali suna jar na ete hein. Yemo comme ka moya libala abenga yepeke na musaki papa ka monyoto na mishi ya banoko do babotiro ya ye mari tangu ye ya uti Rwanda de bayoka na bakutana baya kukutana kisasa leka biniza mba koya ye bakutana na Rwanda oto kutana na kisasa tangu baye kisasa ndani tangu comme kisasa leka bengi si bande ba papa leki nyoso to lokola ndoko to papa ya papa ndoko na ngai ko papa ya kadi ya ado akufa abengi ko papa leki bazalaki wana mari azala wana bande kona ye mama oyo lelo bana bazonyo kola yemda boya ka libala wana alobiki okomona na mwana na biso pona nini pour yo profiter na mobelo na ye oki réponse mama pesa ouais lelo suki akomaki ndenge akomi wana eza grâce ya ado parce que tu na biso leki nanga komona ado adolphe donc okata ado alors mama pardonna koloba na ado ke yo okoya oyede eloko te okoprofite na mobelo ya mwana na nga mbala moko ye mari akamata mpenza aloba na eke yo bombaka pete wana na mokapi nasi na longola na bwaka ya moboko te na ngai te ozasi moto ya niveau na ngai te oki réponse apesa na mobali ye moko abenga mobali pete na mosapi alongola yango abwaka albi ngai naza so na ntina libala na yo te mokonte so na ngai te mobali atuna likambo ya mwana ya mari apavina koloba avant mwana faut kuta $2000 et en même temps asenga dommage d'intérêt sur place abi faut kuta nga d'ailleurs lokola nga na kero moko na mwana faut kuta nga $3000 donc c'est comme le roi à 5000 nga moko na benga mari nsambu tosolola na ye à partir ya awa na 6 na bengi ye azala na Paris nde wana bazomana Thibaut depuis Paris na bengi mari ezali ngai grand frère ya ado oyebi oyokaka ono papa nayebi avant kosolana na monika mpa secrétaire na nga nakangela ye na ndenge tofali nasolana secrétaire nde nazwa rendez-vous na ye nakangela na ndenge mokete nasika biyo ozali koma na mutu na yo wana ngai eke nazomemo mpo na mwana naza na besoin na yo te eke ngana toza nkola moko nazoloba no nazali grand frère mobali na donc ozolikorespekte nga te ntango namoniki na siliki abido papa koluti bimisanga nayesinga binda kolimbisa ote quand même foza na langage moko propre oza mwasi ya libala babalaki yo na mbongo babalaki tozwa yo ofele te alors zala na manière zala mpe na respect ya kosola na nga nabengi yo mpo mobali donc napusinga nimero ya telefone nabenga yo mpo natuna likambo ya mwana pourquoi ye azala na portable nga nabengi depuis telefone na ndako nga nazokonsome koleka yo nazoregrete yango te puisque nabengi yo mais yeba yango ko façon ya se comporter nga naza d'accord nango te ozomona
tokata telefone wana nabenga leki na esenga bi ofana mwana mwasi wana kokotaka suka ye te de toute façon abimaka na bibali awa napesi kombo ya garçon chikoto avandika na lozana tobandi na susi awa ezomona donc eloko oyo ezosala biso mpasi likambo ya mwana banda makambo elobi kota mobali tozoloba eloko te tozotika bango baluka koraisonne baluka korefléchir bazolinga korefléchir te ndenge kaka ozoloba wana bakokende moko lokola sinama tembele ndenge kaka bazokosala bongo ozomona bango bazowela bomengo me biso tozomona vi ya mwana wana parceke vi ya mwana wana ekoki kozala danger chute ya te en réalité mwana aza en danger mwana aza en danger na makambo ebele yango nalobaki baluka baprière mwana aza en danger donc il est grand temps mokili ezoyoka désiré azolanda atiaki monoko sikoyo tokangi eke ayibaki mwana bakolo bana bamonani eosukele mabe eozala mabe mingi ebimi nazanga bobangi ya motu te biso toza bana pepo toza na banationalité toza bati ya bamedia te toza bati moko ya batiapage te soko moni nani nateni penake nabenga ntango nayoki yo ndenge ozoloba makambo ya mama oyo oza mosi na susaka bino nasola ngazo toyebani tomoni ka toosona telefone bambole te lekitalaka banda tobima miniti ti lelo ozomoni kini kozonga ntango nayokaka oyo amikimiki alobi na ngana okoma na londres donc nasamoki ngati abo ntango naye komona na bémission na yo ndenge ezoleka bo nagi surprise namoni na mutu onga nayebi peut-être message oyo ekokoleka na ndenge atia te yo oza mwana bundes toyebani banda ba 93 92 wana we donc tant ebele tovanda ensemble voilà 92 93 ntango biso tolonga na suite tokoti alibaya tozaka kado na babovic na baestrat bango nyonso to wana voilà donc biso toka na centre na rive ok likambo te nakosala yango toza famille problème te mwana na mwana na biso nyonso d'accord likambo te merci ngamu napesi yo merci pour na confiance. D'accord, merci en tout cas. Dans ce cas, la confiance en tout cas. Merci. Allez, bye. Merci, okay, bye. Likambo na boyaki yango na baki na okota sute metala. Siko famille ya papa ya Ruth et contacter nga pour désirer ayiba bango mwana ali kopesa bango mwana te. Alors likambo yo binomo bolanda.